maître na respect son opesa yo video daka epana yo oyo bimisi so pourquoi bomi mutu moko pozaki na bezo sambusa mutu pour bombi pourquoi soit déjà ce qu'ils aillent bombi pourquoi ce qu'ils aillent soit disons bombi fait d'autres côté au tande longinaye pourquoi tia mutu o do sala so les appena yé tia mutaye tia longinaye pour ni ko saler mutu boy mutu sa kufi pour ni ko saler mutu boy et ça kufi naye azonga te ata bino moko congolais mona na sala na ata congolais tout ça beto mona longi na ya mowe tika boy ko ya oza maître uliko beta biso eto le mabebe ko uliko beta biso na nzelo bamba biso na nzela na nini ata pona ata oui ata yaki ata mutu mabekasi ata pona mawa mutu akufi parce que ata so la bon moité aya so la bon moité comme nous commençons à au coutir dans zéro bambi na mbelo bambi o bamba biso nyo sosiko o pendo sali o mone o kosino biso nga pola ndime tsa ilongi ya luison tsa ilongi nae pona nini bona mbana o telefone bo moté misani passe na permité ba appel na permité hein no ko vidéo na ça la vidéo te muta sali makamona yo albo kele pa na e Anil boy maître yona mumowe afinga ote asala eloko moko te boyeba ya problème te asala eloko moko te tipa kufe mso boyeba na bino pete boyeba nika na ba TikTok asala eloko moko te lukata ya moto afinga ki boya ko sala ngwata boy pa o sala na ezala ngolo kuta pola ngana mona lokuta po o la sa moto moko ezala ngo yete ko sa ko baby sa réputation moto boy pourquoi moto sa kufiti sa mabeti na kata morgue moto zo pemba kuna bo sala boy pourquoi bo finga ngate butika no ya pe bo finga ndenga bo finga ngai ngala nzimi ekulu so bo finga nga bo tika ya pa vana ki bo finga ndenga bo finga nga ngala nzimi na ngai bo finga ngai bo tika no ya vanda nesiye asali loko mokote alobi loko mokote bo yebana pété bo mela pe sika morote bo vande sika morote maître ata pona respect so mon le conseil ko to tienga yo bandi ko finga nga Patrick Ndoki bo misilizo Patrick boye de bato so to finga yo peso mo yo ko lobe te yo finga no ngai ngala zana ngai ngana kufite bo finga nga ko bo tika ye bo finga ndenga ngala ndimi bo finga nga so muta fue leve mo le ko finga te o tienoko o fingi finga so mo le sito kati na yo ngala ndimi te ya bo finga nga azatit atezaye so ndo salibo ndo botiebo ozwi nini o gagner nini c'est ça le problème ngana kamwe pote na bo moite akoyoka na ete so ba kundi esili iso na esili so ba kundi iso esili pa la biso ta TikTok janyana kendati histoire esili ati Rafine akendati histoire esili ati pas c'est tika na famille na so ba kundi esili to ba o so ba la vie to ko bossa leki e jeli ka jani esili so ba kundi esili histoire na itaka paza na morgue so ba kundi esili yona bike biso nyoso bo finga sko ndengai kasi ngai se na simaki te na ndimaki bo tika no ya pe makasi bo ya ko finga nga so muta mone loko ofunga leve o bezate ofunga leve finga apo so yo kangi leve okei ngala ntimi kulusu wana ya ke bo finga ndenga bato bozo benga nga bo tiko benga nga
atala za na video yango na otinda te ezala yete na otinda te mutu asali makambo na boko senga e video mutu asali makambo boko senga e video nga aza na video te ata pe naza na otindela mutu te donc message eza boye message bato bosa ba TikTok message eza boye na pesi no message boye soli ka ba lobeza te botie ngai bolapidenga boso finga ngai sili solo biso bola mungu na tongo bosi susunga botienga bolapidenga na sengene ma botika ye botika ye boyi baki na TikTok omona keka na TikTok donc ana vana na ye na lia na ye donc botika ye lokwa ya zate na place na ye bozwanga bofinganga bolembi ngaka siko te fo finganga tiju bakokunda nga fo finganga tiju bakokunda ye tu peut bakunda ke botika siko de bofinga ka ndengai ngana zana bo moite ngana ope moite ka so finga na oya isa kufiti bofinga ndenga ngatu na bomisie ngatu na pesie passe akufa ngai na ndiminga so bo samuzu ke bo bengene oya Canada o kuna bo zibunyo so bo sangani bo vande linga likita bo finganga o na senyika bino ngona maître respect na opesa yo oza maître na opesa respect makasi na fingi yote mais so za bezo finga mutu finga nga na bo moyi on yede se ya kufi ayo répondre ye famille na yo ba yo répondre te pour famille maman bazala baba ta kimi ba répondre raté ta ba mata ba liba to finir mata ne ba vandelité net famille maman ba yo répondre te ye ya ko fena ko répondre au PT ndo sali bon andana ko répondre yo batenga na yeka ko répondre yo la lobiki ce que ça pour ça la live otienga ufingi so bomoni olembi ngai latino photo ya la biso ya kikata botibi ya la biso kikata wana bufingi so sisi le mema papa dano yo ya la biso kikata ebo sisa e bozi mama biso bakundene etoko botie bufingi so bosisi mama biso bakundene etoko esili bokena inongo moni inongo papa so bakundene inongo batia kwa nzete na pesa ndo matière batia kwa nzete ya kisoda moni nzete ya lino ya koni batia ka boye aussi batumba ko bisi bakalinga okoni isa bufinga ngake papa bango bakundela na nini batia kwa na ebi ko first person bakundana ebite bufinginga bufinga papa la biso bufinga na hakikata bufingi ngana mama la biso bakundana etoko c'est tout nesinga bo nela nga msunga so ina oki passe makasi na yo répondre bino mais nesi ye mo we ya kei a répondre ote a ko répondre ote famille pe ba yo répondre ote pardon ko na sebino pardon bato finga bo wete bo finga nga bato boza bezo finga bo wete bo finga nga bo tsa makamu na ngai bo tsandenga bo tika pema na ye bo tika ye nyamo nga mona bo maki nga mona liya iti na suka bo masko de nga za bo ndengai bo sasa ndengai yisake ata bo sasi akoyoka te nga defo bo sasa nga defo bo boma ndenga na TikTok je bo finga kandenga chaque jour bo finga kandenga na kanisi to yoki so na kati boy ale kula boko ofunga boni ko finga nga c'est bien so na so kata boni na kata boy bo funga kula boni ko finga nga Nandimi so le kepele matala bazuya se batenga na mutu na kitambo na otina cimetière na ndina ko tia eze kuluso ngala memi na ndibo finganga me botika pema abona attendez sali tokutani mukolo mususu na sala live pelo bité basongi
kokate na olobaka linga ngalo ko kutaka sije na ye mais na kosala soki bakundi na ki 10 semaines na ko bakunda ye donc sina lobi merci manola kitoko bozwa ngai bo finga nga chaque jour bo finga chaque jour bo finga nga bo finga donc un peu ça bo finga nga mais na sengi na mawana bo tika mo ya pema na ye apema na ye kene na ye ngai mutu na bomisi ngai yo nga mutu na bomisi ngai yo ngai ndoki na bomisi nga c'est moi bozu ngai bozu mama na biso kufa mama na nga kufa batunene etoko bozu ya na kikata bozu papa na biso bosengisi biso ba ndiko finga bo fingi après nga na répondre bien mon comme ça na ko ba kunda moi na ko répondre bino pour la répondre mon la bino e ba kunda lui je n'aurai raté mutu mon côté na mona mutu so na lève na moni na sengi mawa ata pona niye pona yé kasi boke leni mawa ka ngam tu na bomiyeti so bo mo finge pourquoi ngam tu na liye ngam tu na sali ka kufa ngayo na sala bo moyi so yé mutu se mutu akei innocent bo so sala ba ka bo pourquoi mutu akei innocent bo sala ba ka bo pourquoi so ki bo linga ki ngam tu na bomiye bo la pidende ngai bola pidende ngai botika nanu ye bola pidende ngai po ye akei na ya kufi so ngam na tikela bomo bola pidende ngai ti boko lemba bolembika siko bolonga zai balembika siko te ya ezangai na nimba finga ngai ezangai botika ya pema dona kansi boyoki so na kati live ya boko fungola kuna boko ndiko finga nga pa ena ko ba okunda ye mutu ndo za par na ye na ko ya pona zo penda tam mutu ndo za par na ye na ko ya bo bangate na ko ya dai ndo ki fena sala ba live na sepela na sekaka na sala bakabo bo sala polanga binga na ngani ngai mutu na bomi maman bo se feli ngana sala ngo pona ozo raison makamo bo zo sala il fallait ngala sala pona na zo raison na batizanga te na sa bimsa innocent nanga soki innocent ngai bolimbes innocent ngai mais bino to bo kanga mutu ndoki ngana bomi mais bo sema kama boy pourquoi il fallait ngana makamba boy ngana ifena yana ngo il fallait ngana yana ngo te ngai te bo moni so makamba fidèle il fallait ngana yana ngo mais bino bato zo yoka mabo sala boy pourquoi il fallait ngana ba vidéo ya boy il fallait ngana poster na ko sala ngo live pour na mawaté comme na lié na bomi il fait ngana ya nango mais bien tona na mawa muto bo sala boy pourquoi la famille merci so so na merci na ninga bino mingi na moni bébé aye oui bébé S'il te plaît.